Avis du public. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur Cepela TV. Cepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à Cepela TV. Oh mon Dieu. En profiter. Boya parce que promotion. Et ça ligne copier la moto. Cepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Avis du public. Boss Province TV désormais sur satellite et en RDC. Soyons connectés avec l'excellente musique congolaise. Suivons des moments de joie et d'amour avec les fêtes de mariage et d'anniversaire. Nourrissons notre foi en Dieu avec les services de prière et de culte. Suivons l'histoire du Congo et les documentaires des Congolais. Soyons connectés sur les actualités des filles et des fils du pays partout dans le monde. Découvrons des émissions de qualité, partageons notre savoir. Nous sommes à votre disposition pour vos émissions directes de notre studio, dans vos studios, dans vos églises ou même dans vos maisons. Appelez-nous, contactez-nous sur WhatsApp. Boss Province TV, tout le monde en parle. Mbote mingi na bandeko nyonso oyo bolingaka mpe bolangaka émission to babosolo eza présenté na ndeko nano Benito Kodelape na kati ya site na bino kitoko site esepelisaka bino www.avisdupublic TV ya Didier Masuki Mobala Mandefu Pembe. Lelo émission to babosolo ameli bino histoire ya kopartager na bino bandeko nyonso oyo bolingaka mpe bolandaka émission to babosolo na kobosana te korepesa ba remerciement na ngai na José Lubanzadi oyo asimbi bongo ba image kitoko oyo na caméra na biso na pesi mo ba remerciement ebele na kobosana pete boss na ngai Didier Masuki Mobala Mandefu Pembe na pesi ba mbote ebele siko zali sujet on a même le to partager bandeko na ngai eza sujet toujours et de ça la passe na kati ya RDC to na kati na biso ba congolais ba congolaise yango na baki to partager sujet oyo etali toujours ba pasteur na biso na kati ya Congo ba pasteur na biso na kati ya RDC donc yango nga Benito Kodelape na kati ya émission to lo ba solo na yaki bon ko tali selo ko to partager ngai na bino et na mama ko bola na malamu bino nyonso oyo ovandi liboso ya émission to lo ba solo bandeko na nga esa la pasi ezo sala pasi mingi lelo na kati ya RDC kotala niveau RDC komi kotala niveau RDC kufi niveau RDC ebebi bandeko ezo pesa pasi ezo pesa mawa bandeko na ngai na yebite biso nyonso tona bino ba biso peto totala ndenge mboka na biso kende niveau mboka na biso kufa na yebite vraiment bozolo banini yango ndenge na tel salelo wapi esika malheur ya RDC euti souffrance ya ba congolais to ba congolaise euti wapi yango lelo Benito Kodelape apusani pembe na bino kotalisa bino wapi souffrance ya RDC euti bolanga malamu bandeko na ngai na kolobela mingi lelo ba pasteur na kolobela mingi lelo likambo etali loge na kati ya église na Congo likambo etali bonganga na kati ya RDC bandeko na ngai il faut to loba parce que trop c'est trop na kati ya RDC basala nzambe bozo comprendre te banzimi to comprendre te pourquoi RDC ezokufa tozo boka mabanga côté musu tozo ningisa mai côté musu mais côté o mabe ezo to problème source ya malheur to qui pas on te fandi kimia c'est pas bon eza bien te bandeko na ngai yango esengeli na biso koloba balobi tango moni ndoki ndeko belela tango beleli nde lobi kono yango wana mais tango yo moni ndoki olobi te na pomba na ngapo so na koloba kaka awa nganda kolia ngai so na koloba kaka awa ngai nde penda ko boma ngai non
totika kobanga congolais totika kobanga il faut to loba. Il faut tout le banakata RDC pour la bixa RDC pour la bixa milimo o ezo souffrir na kata RDC lelo na kata Congo na biso na RDC batu boni batikeli ba orphelin na kata RDC batu boni lelo bazo nyoko na kata RDC bandeko na ngai yango to fongola miso ba congolais ba congolaise to telema to loba pour na RDC na biso to binisa wap mabe zo uta totika kobomba mabe totika kobomba mabe tant oza congolais tant oza congolaise ozala partout ozali tant ozomona mabe na kata RDC ndeko na nga telema loba telema expliquer batu ganga il faut to ganga to loba wap mabe zo ta na kata mboka na biso c'est pas bon comme ça hein yo ozomona mabe mais ozotala mabe on ozotika mabe na ekola ozotika mabe wana ekende musika liso ya nzambe eza likolo na yo liso ya nzambe eza likolo na yo peuple congolais ezo souffrir peuple congolais ezo lela mais bovandi boyeba esika mabe ezali bovandi na bino kimia eza kotonga mboka te eza tolingi mboka na biso te tolingi RDC te RDC lona babilanga ezobota malamu te RDC lelo ba mai ezokauka na ebite ba biziba mususu na kata RDC soki ba mbisi bazalaka na kati na nzimite na ba mbisi na kata ba mai bazokufa parce que souffrance ezokota tina se ya ba mai et congolais congolaise tozomona to tozomona te congolais congolaise tolamuka basali na nzambe eza basali na nzambe nazoloba lelo pona basali na nzambe la fois passée na lobela kili kama ba pasteur na sens mususu lelo na oya na sens mususu basali na nzambe na kati ya RDC oyo lelo bino bomemi loge na kati ya église oyo lelo bino ba pasteur ba évangéliste ba diacre ba apôtre ba prophète bomemi loge na kati ya église eza bino bokoti malheur na kati ya RDC eza bino ofongoli ba porte na kati ya RDC nzambe na biso na Congo aza nzambe ya zuwa aza nzambe atonda na jalousie kati na ye nzambe alinga basangisa ete nzambe alinga basangisa ete na tanto manda ko samba na bosolo bandeko na nga tumane ko mona ndenge Congo la sile ko tambola malamu tumane ko mona ndenge RDC bandeko na nga ibandaki okende malamu tumane ko yo akaka loge tumane ko yo akaka pasteur ona saila na bosolo te pasteur ona pina samba na bosolo te pasteur ona pina ndenge za ona ya samba na bosolo te ko keba église wana me bandeko tumane ko ndima tipo mboke ezalaki na kimia mboke ezalaki bien mais lelo oyoyo Congo ekufi po bino basali na nzambe oyo nzamba tinda ki bino na RDC bokende ko bikisa bokende ko teya liloba nzambe kaka bino basali wana bozwi mosala nzambe boke ko memela mona na bonganga boke ko kotisa na bonganga na mosala nzambe. Pourquoi? Pasteur, évangéliste, diacre, apôtre, prophète. Hein? Il y a Congolais, il y a des étrangers qui sont na bangote, il y a des Congolais, il y a des Congolais, Bobomi RDC. Bobomi RDC, beaucoup ici passe na mboka RDC. Beaucoup ici passe na RDC. Nzamba lobi, wa ko pesa ngam Congo, pe na ko pesa mo Congo. Bo pesa nzambe mo Congo, bo talisa na bino na bonganga. Bo talisa na bino na bakisi. Pasteur, mosala nzambe na kati ya église oza na foulard na yo oyo koperaka na yango na kati ya église oza na tekono koperaka na ye na kati ya église oza na loko no oyo koperaka na yango soki osimbi eloko wana mbala moko eloko wana ezosalisa nango bandimi bazokweya bandimi baosala boye bazozwa bisakoli nzoka nde na se oza na eloko wana oyo ezosalisa na kati ya église. Bandimta wa mona wabite kuna penza solution ezalaka kuna pena masakoli surtout moment où to komi lelo souffrance écoute na kata RDC
donc esinga pena bato bayoka aka bayebisa ye il faut ayoka kaka il faut ayoka kaka kino nokono wana mpenza ndoki papa leki na mama leki tata mwasi omona quartier bokola wana intel lelo bandimi balingi bayokaka eloko wana ntango bazoyoka bon ezosala bango bien or ke da souffrance nde ezotinda bandimi baza na mposa koyoka bisakoli mais bino basali na nzambe na kati ya souffrance wana o bandimi bazwa koluka bino boyoka bisakoli wana bino bozoprofite nango bokoti nango baloge bosimbeli yango bonganga bokeningisili yango bampundu bosala ba communauté na bino ya bino na bino basala nzambe o bokotaka baloge oyo ayebi kino te wana motu na ngai na kati ya RDC bandimi bakongole na kati ya RDC basala nzambe oyo baza na misala mabe te baza mokie ebele botondi na kati ya RDC wana boza kaka bato ya magie boza kaka bato ya baloge boza kaka bato ya misala mabe yango ememi malheur na kati ya RDC yango ememi souffrance na kati ya RDC bandeko na ngai peuple congolais azo souffrir peuple congolais azo nyokwama na ye mpona kotalisa te ke non eza songolo na ye li koloba yango te mais eloko ngai naye kotalisa na basali na nzambe lelo soki basali na nzambe oyo bozotambola malamu te oyo bozotambola na kobanga nzambe te oyo bokoti baloge bosangisi nzambe na kisi na kati ya RDC soki boyamboli lelo RDC na biso ekotelema RDC wana ekozonga normal nzambe asapesa RDC mokongo nzambe apesa Congo mokongo nzambe satika RDC yango tozomona lelo na kati ya RDC bota niveau ya nzala botala niveau ya malade totala niveau ya liwa na kati ya RDC ntango nzambe azalaki na kati ya RDC bandeko nanga nyonso ezalaki te mais RDC na biso nzambe apesa yango mokongo nzambe aboya Congo ebokimisa nzambe na kati ya Congolia na kati ya Congo bokimisa nzambe musika bakongole bapaster bobimisa nzambe na vie na biso nzambe ovanda wapi ntango ozwi nganga na yo ovandisi na kati ya eglise ozwi loge na yo okoti na kati ya eglise otie nzambe wapi nzambe ozala wapi nzambe ozala wana te nzambe akozala wana te aza te na kati ya RDC Saint Esprit eza te na kati ya RDC nyonso oyo etika na kati ya RDC na bino bapaster oyo bomemi loge na kati ya Congo ezali nzoto na nzoto molimo mosanto eza te na kati ya RDC nzambe apesa RDC mokongo alors bino basali na nzambe oyo botambola na loge oyo bozosimba bakisi oyo bobebisi RDC oyo bobomi mboka RDC lelo naye kobondela bino na kombo ya Yesu Masiya na kombo ya Jésus wana liboso oyo tomandeli kosenga na RDC na kombo ya Yesu Masiya wana bozonga avec du public tobanga kanda na nzambe bandeko na ngai tobanga kanda na nzambe ntango tozomona lelo na kati ya Kinshasa bilangi ezokauka na niveau bilangi ekauka na kati ya RDC na niveau bambisi na kati ya bamai mwa biziba wana ezalaka kala omona biziba ezalaki nango eloko pamba na kati ya RDC mbisi partout na kati ya RDC mais ekauka lelo ekenda wapi bandeko kanda na nzambe tobanga kanda na nzambe basali na nzambe tobanga kanda na nzambe totika kotumbola kanda na nzambe na kati ya RDC basala nzambe botika kotumbola kanda na nzambe botika koluka malheur na kati ya RDC botika konyokola peuple congolais Congo ezolela Congo ezonyokwama mais boyebi tina boyebi pourquoi bozobwaka mabanga kote mususu bozobwaka boningisa mai kote mususu mais boyebi source ya malheur ya RDC basala nzambe boyebi yango bien boyebi bien que Yesu na biso na kati ya RDC alingaka te ba mélanger Yesu na biso na kati ya Congo aza vraiment ya zuwa alingaka mélange te mais bino basala nzambe o bokoti ba loge boyebi yango bien que tosangisi nzambe ya Congo na binima tosangisi nzambe ya Congo na babiloko moko boye yango lelo oyo RDC kofi bozofandi na bino na babinzambi na bino wana na babiloko na bino bokoti na kati ya RDC
et banzimi na nzambe oyo bosela nzambe na bosolo ntango ozokenda kati église nzambe azofungola miso otalisa yo église ni oyo zali nani mosala nzambe na yo ntango ozocomprendre miso molimo ezofungola kati église kobomba te balobi omoni ndoki belela kobomba ona kati ya motema na yo te luka mama diaconese luka papa intel na kati église solo la lobe église yo tozo bota nzamba otalisanga boyeboye soki bakondima bakobika me okondima yo te otike na kati ya lifelo binoke mais soki yo ozomona nzamba ofungola miso eko comprendre nini ozoleka na kati église yo okendaka misali eza na kati église wana parce que nzambe azobimisa misala wana nyonso lelo libanda ya nkuku na mpwasa nzambe azobimisa misala nyonso wana akomonisa ngo ndenge nini na bino bandimi oyo bozokende kosala nzambe na bosolo oyo ezake totambola na kobanga nzambe nzambe akofungola miso na bandimi ya modele wana yo ntango omoni yango mama nzambe afungoli yo miso omoni yango obeti kara omoni yango longoli ndeko na nga na yo mokolo paster akekwea na moto yo mpo okwea na moto yo ozana mpona kosunga bandimi wana oyo bazolela na kati église babola wana oyo bazokoka bisakoli na kati église ozana mpona kosunga bango e bayembi na nkolo bamusicien chrétien bamusicien chrétienne na ye pembeni na bino na bondeli na nkombo ya yesu masiya oyo nyonso bokoti baloge oyo nyonso bosangisi nzambe ya kongo na loge na bakisi na bondeli bino na nkombo ya yesu masiya na bondeli na nkombo ya yesu masiya bobosa na bakisi wana bobosa na bonganga bobosa na loge bozwa nzambe wana botia ye na kati ya baorchestre na bino bolongola bikeko wana na baorchestre na bino bolongola binzambi na baorchestre na bino bozwa yesu ya kongo bozongisa na kati ya baorchestre na bino boyembela nzambe kaka na bosolo boyembela nzambe kaka ye moko arenye na kati ya baorchestre na bino bayembi na nkolo bosangisi nzambe na kati ya baorchestre na bino na baloge bozoboma RDC yango lelo la sœur Benito de la paix na pousseni vraiment na mawa nyonso pembeni na bino kolelela bino kosiplie bino kosenga bino vraiment bolimbisi na nkombo ya Yesu Masiya botika biloko wana tozongela nzamba akala tozongela RDC na biso akala mawa nzambe ekite na kati ya RDC eboyambola oyo koboya koyambola papa mama oboyi koyambola okontinue na baloge na yo wana lobe ona lobe okuna fimbo na nzambe na ndenge RDC ezolela baorphelin batuni na kati ya RDC baorpheline batuni na kati ya RDC ndeko fimbo na nzambe eza pembeni na yo oyo évangéliste Pichu Mwanza ayemba chikote na nzambe eza pembeni na yo emokole ko frapper yo chikote wana ndeko na ngai okoganga okolela lisunge kozala te c'est le moment lelo Benito de la paix alobi na yo yambola alobi na yo bima na kati ya loge alobi na yo bima na kati ya bonganga e papa o mama soki okomprendre yango obimi okobika mais soki okontinue kati na yango lobi okolela ezalaki bongo ndeko no Benito de la paix oyo alingaka bino mingi nalingaka bapaster na biso makasi bapapa na ngai bamama na ngai baévangéliste badiacre badiaconese baapôtre baprophète nalingaka bino mingi yango tooloka kimia na kati ya RDC kimia oyo tozoka na kati ya RDC ekoutaka na nzela na bino na biso banzito na bino bapapa totelema mpo komona biso eza malamu donc soki bosaleli yango tokomona RDC na biso ekobika vraiment na soki wana mpona mokolo ya lelo me mbala nsima na kozonga lisusu mpona kocontinue toujours kopesa conseil koloba kosola na bino oyo etali RDC na pesi mbote na ngai na ye moko boss de boss ne bandele babosana na boss te ne bandele bapesaka boss mbote na suka basukisaka na le boss Didier Masuki mobala mandefu ya pembe esiko oza bagros bisou na pesi mbote na ngai na mobala mayele na Canada Simon Ibubu oyo abaki na kosimba nzete nde na kotika klase so na simbi nzete te na kotika klase te so na bosani cameraman mama asa komosa azua akomosa azua na bosa na cameraman na ngai esimba te
José Lubanzado, merci. Ba image kitoko, ba remerciement ebele, na pesi mbote na ngai, na grand frère na ratoko na Espagne mobala musala, ya pemate musala na musala, na obosa na te, José de Londres Sida Bilele, joyeux anniversaire. Nabi joyeux anniversaire, ezande lelo bongo mokolo, maman na biso, oya bote José de Londres, bote ki yende bongo lelo le 29 juin, na souhaite joyeux anniversaire. Na pesi mbote na ngai, na bébé Samuel Kalume, ba gros bisous bébé na ngai, na pesi bébé na ngai Jevike, ba gros bisous, ba bi mikolo ba bébé na ba bébé nde ba orenier, na pesi mbote na ngai, na papa na nga Molimo, mon père spirituel. Pichu Mwanza, on a papa évangéliste. Papa évangéliste, oyo vraiment, a c'est la Nzambe, na kata bosolo, asangisa raté. Papa na Molimo, bambote belé, na pesi mbote na ngai. Na Aziza Lubanza de Lupa Ozali, na pesi bambote belé, na pesi famille Lubanza de bambote belé, na pesi mbote na nga na bino nyonso. O bo soutenaka Benito ko de la pena ba conseil na bine sala nga bien, na pesi mbote na nga na grand frère na nga Jani Fay, na pesi mbote na ngai na bandeko nyonso o bolandinga na mama oyo. Bye bye. Nakata Suisse. Didier Masuki, Mobala Mandefwa Pembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation.